Mais nga na moni boza na moto te na banjoto na bino. Hein? Kimbangise oye. Kimbangise oye. Kimbangise oye. Batata na ba maman. Nazo kopesa bino message ya biso bana ba papa. Depuis papa tiki biso toza komona na ba esprit ya bato mosusu confusion eza kosalama. Est-ce que vous avez nini? Est-ce que nani kozala place wana? Ah, biso to baby eh. Batata na ba mama. Papa baza boni. Papa kulutu, papa mfuma manza, papa mfuma longo. Bango mibale baza muntu moko. Baza bango misato. Baza mutu nani? Alors confusion eza wapi? Confusion eza wapi? Eza teke ngai ye. Papa mfuma mbanda zali wana, ezali ye papa kulutu, ezali ye papa mfuma longo. Alors confusion za wapi? Do bataka mambo banga na binote. Papa bazali? Papa zali wana à travers ye, papa misato bazana ye, papa mibale. Azali, donc yewana, donc confusion et salamate. Et c'est la mouton à la bibliothèque, o ezangai, papa zate, ngana ko remplacer, o papa zate, o ngana za titre nini. Il n'est pas question. Bokango sikoyo. Parce que depuis ma papa a corné komi, est-ce que biso ba papa to lobby? Toza ba grand observateur. Toza otala kabino. Toza otala comme nengeza koleka. Nengeza koleka ne. Tobi non, il faut une mise au point. Donc bato goka to fonga matoi. Papa bazali. Papa bazali ni? Parce que papa Simo Kimbangu leur a koufaki. Ezaka ndengwana. Papa Fouidi, papa Nebeto Fouidi, papa Nebeto Fouidi, nan baka fulukin, nan baka fulukin. Après, on m'a dit que je quitté. Quand on a place à côté. Et alors, pour nous, c'est papa Tiki Lingomba, papa Folowet, Azaki chef de l'église, à Tiki Lingomba, Moko. Ezate ke o branche oyo ngai au groupe oyo ngai papa te ine wana donc il n'est pas question batata maman bon ça l'attention mikolo yo kaka to yamaki mokonzi moko alors il sanga lobi a aussi biso lobi que le baso na pas en longo Baliboso papa qui na poto, l'oreille baoui, toriga que papa koufi, au nouvel avec le kouta, le papa y est psy à côté na bureau na y est, parce que pendant 2 heures du temps, papa y est psy, le kabaoke na koufi, na l'kate église kimbangis. On soit le bail à bon, n'a pas un langa, n'a pas un langa, n'a pas un groupe nangai. Il n'est pas question. Ce qu'on y a, c'est la groupe. Banda sikoyo, kende yo moko. Vous avez demandé, hein? Vous avez donc, confusion est à la sûreté. Batata na ba mama na makambo papa tiki biso papa kuta ke atiki biso papa ko akenda ki makambo mingi pelekaki papa malongo akei ndenge tozo kologo
me boyeba malamu me boza bato mibale bokai na bango bokai na mutu wana tala tanga liosa ndengo tana salio ndengo koloba na mutu biso mibale kake bon il faut pas en parler yo malamu ke tata nzambe atala yo yo yebi te que ngai naza simi micro naza ministre te nazaki ministre en fonction mais je demeure tu ministre donc soko koloba makambo na mokonzi yeba malamu ke soko likambo wana ekotranspire kaka oko john makambo ezalaki ndenge oyo to batata mama okende koboma epai wapi tozali na yo papa baza kolanda yo. Surtout attention, je vous en prie. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vous mets en garde au nom de Papa Mfouambanz. Au nom de l'année, il y a Papa Mfouambanz. Moi qui vous parle, je suis l'aîné des enfants de Papa. Donc le premier fils de Papa Simon Kimbangu. Mais ce n'est pas pour ça que dans le baquet, Papa Zate, il n'est pas question. Le grand chef, papa. Le grand chef nani? Donc batera maman, na sengi na fanfa, abota nzemo, ababola nzemo kitoko, pour batuba yeba que à partir d'aujourd'hui, confusion wana elongwe. Bongi bala batera maman. Na sisi nengo na komba tete mwana wali musantu. Amen.